congodialogue.com. Renouvelaka biso mikolo nyonso. Nzambe renouvelaka biso mikolo nyonso. Masumu yakabolaka biso na Nzambe. Masumu yakabolaka biso na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, Zambé pambola yo bisika nyonso yo zwami na kombo na Yesu Kristu. Bien-aimé message yo to elio po eto banda semaine na yo na esengo, o banda semaine na yo na kimia, o banda semaine na yo na puissance, o banda semaine na yo na gloire, o banda semaine na yo na force au nom de Jésus-Christ. Yoka tem kitoko, Dieu nous renouvelle chaque matin. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous renouvelle chaque matin. Bien-aimé, ça la portable na yo. Chaque matin, au tiaka on a charge. Alléluia. Boutou mobimeza na katia charge. Na tongo portable les ali bien, donc batterie à pleine. Voilà. Ndenge pe biso ben on a makomi. Zambe pe chaque matin biso bana nzambe. C'est un message ya biso bana nzambe. Donc Zambe a renouvelé la kabiso chaque matin. Bien-aimé, na moni to bondela, yambo ete to passo la makomi, to ba nini papa lingo le belabiso, po ete to tambola, tête haute, bien-aimé koza sou tête na tête na sete, koza sou muta sonité, koza sou muta rolanda ba faux pasteur te, koza sou comme une brebis égarée te, oza mwana nzambe, landande nzambe, yeba ngo ke nzambe a renouveler kayo chaque matin. Et ça loka portable na yo, chaque matin batterie ça la pleine. Alors to yeba ndengili ni batterie ngo ba portable mususu. Nongo to komi na butu te. Bien-aimé ba midi déjà. Lobat épuisé. Poanini, ou bengeli yango mingi. Ndenge pe biso bato, nanu tukomi na butu te. Na ba midi déjà, nyonso nzamba tiaki seki. Pambate masumu na masumu, bandi masumu, banda na tongo, téléphone kotonga. Donc, mabe. Donc, na midi déjà, bien aimé ici déjà, donc, olo son nzamba tiaki, seki. Ale bandoki, ba okuta mwana banzela, ba mko détruire ba camarade so tamona bango, makambo so sala pendant la journée, yango mona te komi na butu. Vraiment, Satan s'est abondisi, on a boutu, pe ba cauchemar, pambate, batterie comme na boutu, déjà épuisé. Alléluia. Nous ne prêchons pas les Écritures, bien-aimés, mais nous prêchons ce qui est caché derrière les Écritures. Scandale pour les païens. Bien-aimés, ma tia biso to teaka, les éléphants de mutu, akoma pembeni nzambe, et non pembeni nanga mutu lo kwa yo. Bien-aimés, lingando za la pembeni nzambe, ndenge nga na za pembeni nzambe, yango moni nzambe a renouvelé nga chaque matin, yango moni nzambe na za toujours tête haute, parce que j'ai Jésus-Christ avec moi. Paul a dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Pourquoi pas yo lo bakayango? Pambate yo, au karmani ba faux pasteur, au kanta bangonde ba Christ. Yango moni que moi vive gloire, ya Christ ezate. Moi goûter goût céleste ezate. Pambate ça mo sika na nzambe, place ya nzambe mutosongo, muto mukilo kola yo. Bien-aimé, c'est triste. Et on a moni na bonde là. Et on voit tout pas sous la main commis bien-aimé dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. To pamboli kombo na yo papa. To Seigneur merci pour n'angwa qui toko permettre biso. Pour te partager parole na yo. Et on a tiki parole. Mais moi qui toko na maboko nos âmes. O te ya mwana na yo papa. O ya zuli baku ya kolandangai. Chaque matin ça la renouveler. Et puis te azala toujours remplir na gloire na yo. Remplir na puissance na yo. Remplir na onction na yo. Remplir papa na protection divine na yo papa. Grâce na yo tambola na yo papa. Journée mobimba mikolo na mikolo nzam papa mutu soka message yo papa akangola mana kombo na Yesu Christ aza so aveugle afungola miso ayeba kolanda obele yo papa. Que le Saint-Esprit parle, mon Dieu, mon roi, pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Nzambe a renouvelé kabiso mikolo nyonso. Nzambe a renouvelé kabiso mikolo nyonso. Masumu ekabola kabiso na Nzambe. Masumu ekabola kabiso na Nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur,
masumu nde kabolaka yo na nzambe esika mabe ezali nzambe azalaka te bien-aimé yo ozali mwana nzambe pourquoi kaka bakamarade ya mabe pourquoi kaka bakamarade ya mokili pourquoi kaka bakamarade balinga bamemo kaka na libulu bakamarade oyo olingaka bango wana okokaka kokabwana na bango te bien-aimé na lo Seigneur vola esika bonzambe no ekweyaka bien-aimé na Seigneur vola esika bonzambe na yo ekweyaka bien-aimé ebele mabala na bango epanzana mpona bakamarade libala ya vrai libala eza libala na yo na Jésus-Christ bien-aimé ceux qui sont collectés pour être bangunda ya Christ o batambolaka na yo bazo empêcher ange atambola na yo bien-aimé fungwama zala mayele bien-aimé yeba kokambane na Christ moto nyonso tu aza libanda na Christ bien-aimé zala mwa mosika na ye bien-aimé peut okoisa kondima na yo te na kombo na Jésus Christ toke na verset na biso ya liboso toza na Lamentation chapitre 3 toke na verset 22. Lamentation chapitre 3, on a verset 22. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé Yoka, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Yoka, ses compassions ne sont pas à leur terme. Bien-aimé, verset 23. Elles se renouvellent, bien-aimé, chaque matin. Oh, que la fidélité est grande. Yokasko verset 24. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Bien aimé, Yokasko 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Oyoki. Ce qui mutu aza ko espérer dans l'Éternel. Au moins, il passe éternel aux alanaïs. Ce qui mutu oyo, babi pour l'âme qui le cherche. Muto alandaka nzambe, muto alukaka nzambe, muni nzambe azalapena muto wana, tongo nyonso muto na kozala renouveler. Ezaloka portable na yo buto mbotiango na charge, tongo eza pleine. Ndenge biso nzambe tontsaka biso na fidélité, na bonté, na grâce, na onction, bien-aimé, na bénédiction, tondi sakabiso, mais tant que l'homme qui n'a tongo bien aimé le Seigneur, au coup signon so bien aimé, à chaque fois salama be, ezo longo, nan do komi butute, oso komi pepele, te ba na satana ba sakani na yo, ba memio na banganda, ba memio na matongi, ba memio na makaoma be, bien aimé le Seigneur, nyoso na po, nyoso nza batake kati na yo, bien aimé, ba sili signonso, rappelle-toi bien aimé, yeba yango bien, que Satan a créé à kate. Satan ayiba kade bana nzambe. Yongoni soke batu bakina panga nga poso mabala. Satan nganga zongwa. Ba yiba kipa ya mutu. Yongoni sabino ba concert bokendaka. Ba yiba ka mabala na bino, ba yiba ka bozui na bino, ba yiba ka mabota na bino, ba yiba ka makambo belé, ba yiba ka makambo belé na bomo na bino. Yongo tonsoko batu bakina panganga, ba pesa bango. Et puis mutu no so azelo ko panganga et ko umela tepo ezaya yete. Alléluia. Et yazongo pa mutu po ba pesa yi. Et puis souka na bango zalaka mabe botela ba mission so basina ba pak na bana na Satan mais ba souka ka mabe liwa na bango zalaka mabe bien aimé le Seigneur botela ba politicien maliwa na bango zalaka ka mabe bien aimé mutu no so sina pak na Satan bien aimé souka na zalaka mabe souka na ifo ba Satan ayoki sa isoni po ozalaki na ngozaki ayote ba so kongo pa mutu ndeko nangana ko solo ko moko montant to tambolaka bana sana bataka ba filer partout na bare abis na bani yo zo leka yo zo mona ngote za spirituel ozo tika nyonso ya yo bien aimé le Seigneur ezana ba tubele basana ba magasin bana ba salon de coiffure boyebi ngo na kini na tongo mona sukoli salon de coiffure na atima bichacha oyo nganga yebisaki acha azui mai wana abwaki yango libanda ya salon de coiffure mutu no zo leka zo nyata mai wana bien aimé bazo benda biloko na ye amona salon na succès boyebi makna zo loba ba magasin wana ezebele ba magasin ba biloko pele basala ba biloko wana mais siko moni soki siko yo ozaki na biloko nzamba tiaki yo mais yo zo tambola moni abini mutu so zo luka aluka kaye bene ba benda biloko za kati no isate mais ton yo luka nzambe te oza un peu de yo nyonso nzamba tiaki kati na yo bazo benda yango na kombo na Jésus Christ bien aimé faut bango tozalo ko ba portable nzamba charge kabiso chaque matin oza rempli na gloire na nzamba chaque matin oza rempli na grâce ya nzamba chaque matin oza rempli na onction nzamba chaque matin oza rempli na bénédiction nzamba chaque matin oza rempli na makambo bele puis protection divine nzamba ezana yo mais so ezali ko makambo na yo etamboleli na yo bakambo zo sala fréquentation na yo ezo sala ke ange oya yaka ko tikela biloko wana mo tambo no ezate
bien aimé dans le Seigneur. Et on monaka ba blocage makambo belé dans la vie na yo pambate besika yo zo tamakolo nzamba ko tara makolo place wana te. Bato zo sana bango mwanzamba zana yo ezate. Yango bien aimé nzambe abenga biso ba pierre Jésus-Christ. Il faut ça la pierre, aux la libanga. Donc ça dit que ma commencé mais ça tantôt plutôt des ara ou c'est ça ou c'est pas ça. Yango kangama na nzambe bien aimé. Donc tant verset na biso suka, ou ça ba malendi ici, pour ba ko lendi sama, to za na psaume 34. Psaume 34. Le temps na psaume 34, donc on a verset 15 à 17. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, bien aimé, éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuit la paix. Voilà. Donc, éloigne-toi du mal. Pambate Boutumba. Nous n'avons pas chargé you. Nous avons mis na tongo. Osana grâce, bien aimé. Tant que nous avons tongo. Tant que nous avons frère. Osana grâce. Osana onction. Osana nzamba tie bilo bele katina yo. Bien aimé. Alors, au bout, ça pas nini appartient à péché. Toujours tant yoka. Les yeux de l'Éternel, verset 16, les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Voilà. Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Voilà. Donc il faut ça la juste, bien aimé. Il faut que table na bonzambe. Il faut que mana bato mabe ndenge na lobi. Il faut que mana biloko mabe. Na entourage mabe. Nyoso nezo salake moyen zamba zana yo ezate, moyen o tchai akate kati na yo, moyen esa misa na yo ezate pour te milliers na yo, makambu na yo, elateli na yo, bien aimé lulenge na yo, esa la ete nyoso nzamba chakati na yo elongwa makombo na kombo na Jésus Christ puis bana satana bazo le dessus na bo moina yo ba faux pasteur ba détruire yo ba kosa yo ba faux musicien olanda na ba concert na bango ba faux politicien bazo détruire moka na bino. Alors biso tozaka kana kata distraction bien aimé to lingi distraction tozo kosa la culture makambo bien aimé peinture pesa culture. Bato basala rabike, bato basala ba arba plastique, bato basala rabakiti, ba cordonnier, tout ça wana, ba kambo belé so na poto na Paris, ozo na Tour Eiffel bien aimé, et sa culture, monto asala Tour Eiffel, bato ba na ko visiter ngo. Bien aimé. Ba pala ba exposition ezali, ba na ko visiter ba tableau. Ba Picasso ti ba kufa, ba sala ba tableau ti lolo, ezala ba prime mutu ya makasi. Et c'est la honneur ya France. Bien aimé. Mais biso to le biso personne qui utilise la musique. Voilà. Qui tu es à rendre comme bolo bela ba peintre te bino ba to bozo bunda pona ba conseiller ça bo bunda pe pona ba peintre bo bunda pe pona ba bunda mais bino karte bino bo logo bino bolingi c'est à dire vous ba to ya ba mpidi ki ba to ba to loyenge. Donc voilà, c'est triste. Au mot du bien-aimé le Seigneur, Yoka verset 17, l'Éternel tourne sa face contre les méchants. Pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Au moni pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Donc ça veut dire, bien aimé, chaque tongo nzambe a renouvelé yo. Mais si ko ozo tambola mabe, tu es un méchant, tu es une méchante ma sœur. Oza mabe devant nzambe. Moi nzambe, biloka tekati na yo et demeure zate babinini. Ako retrancher yango, ba souvenir na yo yango ba lobiawa. Bien aimé, dans verset 17, l'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs, bien aimé. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons un portable, vous avez renouvelé chaque matin, et on a prophétisé la vie maintenant dans le Jésus-Christ. Bien aimé, semaine oyo, zala rempli, semaine o mi colonion chaque matin, nous avons remplir yo, yeba ko tambola, yeba ko kabana batoma be, yeba ko kabana makabama be, onction nzambe tambola na yo, moli mo santo e boiso makabama be, e boiso batuma be, ozala rempli du Saint-Esprit, bien aimé, tambola de gloire en gloire, de puissance en puissance, oyo rataki semaine passée, aux euros semaine au nom de Jésus-Christ. Et c'est quand nous sommes simba quitté semaine passée, semaine au simba na combo na Jésus-Christ. Et puis bien aimé le Seigneur, moli monayo et kangamana Jésus-Christ. Bien aimé kumona kenzamaza bien, kenzamaza goût, nzamaza succulent. Banguna na yo baku beta mana combo na Jésus-Christ. Pambate osa rempli na bolingo pena na makambo nyonso to ya molamu ya malamu ya nzambe. Nzambe ya pambola yo, nzambe alongisa na makambo na nyonso, semaine notamment de gloire en gloire, de puissance en puissance, au nom de Jésus-Christ. Amen. congodialogue.com